Bino bato boloba o tokokana na ya Gabi. Pardon tokokana na biso te. Ya Gabi. Na raisonner sous na ngola tanga yaki na ngola niveau nyokoli mabala bato na ngola. Akotaka libala pa jeune garçon moko boye. Jeune garçon na mwasi na ye alela na ye ba mwasi na ya na salon. Aoloba bi Gabi un jour aofuta kofuta yango ya Gabi masque ndeni ekoti o makasi na elongi boye okomi koko mbala moko boye ya Gabi nini ka malade attention pardon tala ndongo sisi carrière na likola lo yenge ni libala okufi po boti bana mibale tata sans impact okomaka muta bisala sala na télévision sko bino bato boye na maboke sika ba princesse banani banana nyonso boluka pe bozwa vie au sérieux bo sala ngo ya Gabi da bando santa za jeune fille taye ayoke na kokufa komi da koko Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajeno akoyemela kayotombe. Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe, dit la Bible. Bandeko nangai, makambo yo toko loba neti toko loba te. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Quelle génération. Niveau envoûtement, ils ont battre tellement plein que. En tout cas, batu bako otala me bazo monate, bako yoka, bako sosolate, bazakunate. Oh, kofi olomida yemba loba. En tout cas, si on zika, botika ngana zika, mais néanmoins, na vivre. C'est ça, c'est ce que nous voyons. Génération moko, non, yango ba kobenga génération sacrifiée. Bandeko, biso toyebi que baboti ne bakunda bana, mais lelo comme le contraire, bana baromo kunda baboti. Pour nini? Likolo ya prestige, likolo ya vitesse. Likolo loyenge, likolo ya koluka ko paraître. Batu ba kopesa ba image ya obazate. Et ils ont suscité ba jalousie de gauche à droite. Ils ont quoi attirer ba binemi, ba adversaire. Ils ont en fait c'est compliqué. Bandeko, to bete ili solo Daniela Nyembo. Nzorande pendant que to de la Daniela eza na tiktokese mususu na kombo ya Adele Bilengi yoka kombo Bilengi bandeko Adele Bilengi akufi. Lelo, pendant que je fais cette émission, ça fait déjà 5 jours depuis que cette fille est morte. Akufi lelo te balanda ni na Daniela akufi le 16 lelo toi le 40e. Donc on y a bakufi ka ba même certainement ta mususu ya ye liwa ke nepe rozola wanga na Saint-Valentin. Pour Daniela s'est fêté Saint-Valentin le 14 na chéri na ye. Asali malaise ya kozonga pona batu oyo ba landa ile sola Daniela te to ki ba version de gauche à droite mais version ya bientôt pe ya solo ezaboye. Pendant que je faisais l'émission de Daniela, sa sœur était là. Sa sœur propre était là. Et à Komela Inga Ipe na sœur komi maman Daniela c'est ma sœur. Je crois comme on est Glody Et na ebisa ke même à côté en contact na ngai mais bon. Bazole na mwana bango baza vraiment na pas si c'est normal. Alobi Daniela botate mwana na Daniela banda koloba yaye a mwana grande sœur na ye. Que voulez-vous? Toroloba nini ou encore ngana koloba nini? Parce que biloko na lobaki eza ba information oyo topé ba image oyo yemoko Daniela banda koloba kisabato. Elle vantait la fille que c'était sa fille. Bobo yebi biso ba africain, mwana ndeko na mwana yo. Mais tout le monde savait que Daniela ana mobala mundele pourquoi parce que azaina mwana métis. Nto ndeze ye mwana été. Sko na liwana ye ba rumeur tout autour ba komo loba bilobela bino boyebi ba congolais même. Mais faut citer ya loba ki aza na mwana métis do aza mobala métis ya mundele et ba famille ba tomboki ba loba n'importe quoi tout autour à liwa mais on le ba réaliser ou encore ba tenir compte. Il y a vie moi na bande ko mener ou encore il y a image moi na bande ko pesa. Père son âme, elle n'est plus na bande ko loba liwa Daniela azalaki babenga bango banani. Ah, comme mo François et Kimingai bino boyebi to benga voilà, azaki anémique. Daniela azaki anémique. Oto loba na linga la SS. Azaki anémique, je sais pas AS, je sais pas trop mais azaki anémique.
parce que ezalaka catégorie na catégorie. Toyebi bazalaka na mwa régime na bango ya bango moko, bazalaka na mode de vie ya bango, basilaka makila, et puis c'est vrai, eza raison te, parce que vivara na bango pe. Et surtout que Mobala Danele était docteur. Non seulement ça, Toyoki, c'est parmi les bons docteurs. Il y a ceux qui clinique oyo, Nganda, je sais pas. Et là, moi, ba forme wana. Donc, abandai kolande la traitement à moi sinaye à la loupe. Ou encore état de santé à moi sinaye. Vraiment de près. Et vivara na bango. Tant ba respecter consigne ou encore mibeko pesa bango vivaka. Mais malheureusement, la vie, soki bandeko Daniela Baolandanga Bolimbisa, personnellement, je suis de cœur avec la famille, je compatis. Et sotolo babiloko yo, ezaka kapoto pesa message, ou encore alerter, éduquer, côté ya ba obatikali. Parce que zana bato bele baza tellement ignorant lelo, vivre, on dirait, mokili pe vie et dépendant na bango moko. Donc sala o mote melingi sans toutefois koyeba ke mokili ezana principe vie oyo ezana réalité, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Les amis, Daniela était anémique, mais dommage il y a pas César qui par rapport il y a impression oh il y a bande ko pesa to image to vie bande ko vivre, c'était une personne qui ne respectait même pas les principes. Il a été à santé naïe. On a vu Daniela fumer du chicha, ce qu'il ne fallait pas. Et il y a des choses là, oyo, bateau bazana problème anémique, bazala na droite, tel que pas trop de sexe. Je dis pas qu'elle faisait ça trop naïbité parce que na banek ozala wana te, soit banek ozala trop toté, mais ils a parmi consigne tel que babiloko alcool et marmomo et belé. Mais bande onanga et ça passi sotolo babiloko ezaka poto kebisa bao batikali biso nyos toza envie et toi parfaite tozo vivre pe kolandisa ma ya mibeko ya nzambe ya l'état et puis ya vie yango moko parce que tel que tozala raboye muna muto ana vie na ye muna muto ana santé na muto ana état na ye ezana bato mususu bazana ba sida et ana bato mususu en fait c'est comme ça. C'est qu'on revivre tel rôle à Moutonionso. Vous comprenez? Daniela, tango bazongi, et bakene ko fêter 120 pardon bolimbisi, ayoka malaise. Na retour na e, abane ko kaso ba mabumu pasi net ba effet ba nausée ko sanza tout ça bon. Les gens soupçonnaient qu'elle était grosse, je ne sais pas trop, je sais pas. Wanande na yebi penzate. Mais tango bazongi Aibisi mobile n'est qu'à bien te. Mobile a su tensiomètre, a prélevé tension, a réalisé que tension est à Kokita. C'est comme ça, le pauvre a sali en sorte qu'il a salé la l'eau à Rolia, a ezana moi mungwa pour meka ko stabiliser tension. Malheureusement, tant que ya salango, a yo ki a beti cri, tant a ko zonga, a koutiye, a kwei, et a sali sel na bilamba. En fait, Azaki déjà à 80% à l'IWA parce que et son état était vraiment critique. Dès que baké dans l'hôpital, bisiko ba mema ki wana apparemment Azaki so pe kana ba on te fallait transférer et puis la nuit vers 20h le mois ba wana elle est partie. Oh mon Dieu, na ko quand même pas roloba. Akufi trop jeune, mwana mukati ki ata mwana te. Oyo a otika la ta souvenir baboti bakanisaka ke non. Daniela Zalara awa tala mwana tikela biso yeyo so kutu mwana ngo to bande koloba wana ke yezaki ya yelingi zala vraiment malamu mingi pasi na famille et puis si pasi ko ka mama ndenga zolela mama olela lobina na bomi mwana nanga. Effectivement cette fille n'est pas morte na liwa normal. Oui, peut-être va boloba pona zoka oh non c'est normal azaki non azaki anémique non na bona tanga bakomba bato esa bien te tona ba star ba anémique na Congo
Je ne vais pas citer le nom parce que Congolais a été loko. Ils ont grave, comme ça, grave. Et puis, ma kenoko finga, et puis ma insulte. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. On a les stars anémiques au Congo. Ba vivaka. Ba vivaka. Ba vivaka. Il suffit que. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Il y a Adèle Bilengi. Adèle Bilengi va empoisonner. Pendant que j'ai fait cette émission, ça fait 5 jours depuis qu'elle est décédée. Saute au compté, le lot, toi, le 40e. Je crois le lot photos à le 22, hein? Le 21 ou le 22. Tout ça mardi. Le 21 ou le 22. Donc, c'est clair que Balandani na Daniela. Daniela a couffé le 16. Certainement, il a couffé le 17. Ou soit tu as appelé le 16 en Ouana. So bobeti, en fait, de toutes les façons, tu as la bino ba image nae. Na délire nae. Bino boyebi. TikTok. Et à mon damutu na sema kolikolo. Yango ba olo banabino a vive caché. Discrétion. Yaya soza discrété na vie au koufa. Lokola so soit bonne année. Ba o piéger yo penza ba zui yo, ba ko zwa yo, fi o ba empoisonné. Naza sûr et certain. Ba empoisonné pendant Saint-Valentin. Oui. Naza sûr et certain ba empoisonné pendant Saint-Valentin. Peut-être abimai na baninga. Peut-être azaki na chéri na bato mususu. Certainement va empoisonner na Saint-Valentin. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Keba na bifie bilial ya bimela me la bifeta feta surtout bino bato ba koluka ko paraître. Bino bato ba danser biso na biso elo côté nous là to yaka juste poto le ko conseiller bato par rapport à la vie. En dehors de ça, je suis elo côté. Car de bon mona ranga wana servante de Dieu Moussa na sala ezaka côté ya point barre. J'ai ma petite famille et Sylvie na nga yangwana. Yaya na ana millionnaire te na ana mbongo te. Coach la grande so kanisa ke no na ndebozo kanga boy mbandeko na zalaka na mutuka te. Na tambola na transport public, na tambola na makolo. So na ke shopping na ke makolo. Na za na voiture te, na za couper na mbongo so mutuka te pour votre information. Donc oya ko mona na musique ko mona ke no la grande dame, la grandeur, c'est un état d'esprit. Les gens croient que grande dame, c'est que yo danser. Non, nazalaka danser te. Eza makambambongo awate. Nazaka ne bomone la anga wana. Et rien d'autre. Rien d'autre. Quand ne bomone anga, c'est ce que je suis. C'est ce que naza bongo ici. Nana bongo te o. So na ebisi bino ke ba compte naza na deux comptes bancaires. Monko eza ba moins na minute yo. Mususu eza na moins de 10 livres. Po boya ko bomanga pamba. Boya ko tia poison yaya okozo elo côté. Okozo elo côté parce que naza elo côté naza pene elo côté mama papa yoka na milobeli. Po bato ba ko pesa ba impression. Bino ba wanti ba bomi eponi ba tiele poison pourquoi? Mais ba envier ba jalouser à cause ya o abamonaka à cause ya image wa pesaka. Si simple que ça. Année passée moi na moka TikTokers akufaki ya moke eza na YouTube na ngai et ça lui même pas une année plus ou moins 7 mois. Samantha baboma Samantha je crois na moins de 21 ans plus ou moins 19 ans azali peka influenceuse abando landama trop sa façon de faire les choses et abando sekisa bato et asala kutu mo eloko moko bato batelemisaki na nzela mpona kotuna ye soki eza ye. Donc bino boyebi ka TikTok nde ezaka na ba délire nango voilà. Bandeko baboma Samantha likolo ya iPhone ya suka eza nini 13 12 Pro Max na yebi te parce que na sela iPhone te naza nango te. Na kipa yango pete na linga yango pete. Na meka aussi bango ça m'a compliqué la tête et la vie donc je n'aime pas ça. Naza na Samsung nanga so na zu yango net nde na osala émission bo na enregistrer yango na Samsung nanga. So na sisi na monter point barre. Même ba image bomo na nga on a TikTok on na sala ngona téléphone na Samsung. Na zuka na fini toi na channel na pian na sisi na zo yango kandenge zana na boaki na yebi nde ba tchaka filtre te. Na yebi ndenge ba tchaka ba biloko na bino wana te je sais pas et je n'utilise pas ça, je n'en ai pas besoin. Naza branché te naza scotché te naza connecté te.
Nazali, fille à milité, na fille à vite, c'était vivez vos vies et talibino. Moi, je m'en fous. Dites tout ce que vous pouvez dire. Déjà, na ofinga ma po soi-disant na tchaka maquillage te. Eh, bande konangai. Na tante wana ba surménage. Benga on est encombrement. J'ai pas le temps pour le make-up. Naza tellement busy. Nde na olo baboye. Na obonga mapona ke musala. Dans 15 minutes, il faut na bimadona ça record rapide. Ba montele ngai to tie ba image ba photo ta on ozonga na utu musala na boakeli bino na YouTube. Naza busy. J'ai une famille, j'ai 4 gosses. Talaraba na 4 en plus na poto. Donc j'ai pas le temps. Désolé. Mon nom même quand on est dans Zaboye et puis voilà quoi. Donc c'est ça. Bande ko baboma mon na likolo iPhone. Samantha. iPhone ceux qui 12 Pro et ceux qui 13 ceux qui l'ont na ebité. Talaka moi na mukeso ya ba 19 ans na iPhone. Bande ko e ama e apasi. Siko motuneza azwa ki mbongo wapi parce que a ça la raté. Pour votre information TikTok est fout à raté. TikTok est fout à raté. TikTok mbongo TikTok ezala bomuntu ba cadeau sozo sa ba live ba direct ba cadeau ba pesaka wana ba opeso ba cadeau soki oza mutu ya batu eke o batu balanda ko ebele osala pe ba direct ngo trop ozwa ba cadeau wana na semaine je sais pas na mois ko bima na mois ba mike neti ngana sala na ba live na TikTok te ezala mutu pasi live à TikTok po ezala penza na signification il faut ezwa ta moi m'asseoir pendant 1 heure de temps déjà c'est au-delà ya mutu na ngai na yango bomoni nga na sala ba live na TikTok te j'ai pas le temps bato basalaka oka 6 heures 8 heures 12 heures de temps abandi penza tongo ti pokwa bato bazala na TikTok ba imam na oloba abanda tongo ti butu mais a moi ça libala soi-disant ba mibali mo balata ba jeep na ba maputa basi balata ba pantalon mais est-ce qu'elle pèse na ya solo parce que moi je trouve mal une mère de famille qui a des enfants, s'il vous plaît. Na mobali a vendu pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures de temps na TikTok. Na habité, bon, ça va venir na bango to kangi parenthèse na zakunate. Donc TikTok est na mbongo te. Baba no nyoso bomo na soit disant ba influenceur, je sais pas. Bomo na bango bobeta batourna ba Dubaï, bozo mona bango na ba mituka e cher, bazana ba vie mususu. O ba vivre o pesa bango ba mbongo wana. Bazwa ba contrat to pe ba contact ya bato ndenge na ndenge o ba proposer ba business ya ndenge na ndenge et généralement ils ont ba business moko ya bien te pour votre information que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous aide. Ba rime réseau circuler tout autour ya liwa mama Jemima na loba na osela ngo émission to me ko tia ba image wana na lobi te keza bongo mais bato ba oloba il paraîtrait tant à outi Cameroun a pese maman le boka ba dollar ba bato ba caméra. Ils ont filmé ça, batchaki na toile. Et les gens disent que les mbongo wana muto bomi mama batu lo bandengona. Ya solo, ya lokuta, il se pourrait. Tam soupeza na ope yangote. Tokangi parenthèse. Na osola na mikolo. Bandengona ngai discrétion, vivez caché, vivez secrètement. Biso tozo ya ba réseaux sociaux oyo ba YouTube, ba TikTok, tout ce que vous voulez pour une bonne cause. Nous conseillons les gens par rapport à la vie. Mutuna mutua libre, mutuna mutua likabonaye, biso nyoso benga minelo moko te. Okozala wana nzamba pesa o mayele ya kote ya bato neti ngai. Okozala wana tala na yo otongaka nde na mona mama Sylvie Mode. Okozala wana ozali na don moko elo mo nzamba pesa yo humour to mona bato ba sexe bato lokola ba c'est la magie par exemple. Azo ya wana au sexe bato et puis aza influent bato balandaka mais vous venez vous exposer, donner des images ou encore des impressions que boza bato bambongo et neti mutu lokola moi bon il paraîtra na ba problème à mutu c'est probablement possible parce que mutu normal roza lokola Mervin était ceux qui Mervin ou asomba ba saka ba $10,000 ou asomba mituka ba $100,000 ou asala mobali ba cadeau ba $50,000 de fois za rapenda mutu ali boma moi wana. En fait, il paraîtra que ça a un problème à Moutou. Actuellement, donc, Moutou, ça y est, na famille, na y batounet ya babongo. Mais, barobo mayoti. Yeso za na Congo. Bolimbisanga na osouete te. Pourquoi poto za différent en Afrique? Na poto, chacun dans son coin, bat bakena na banda, batouté, c'est très rare. Amoro zara moutou moya ba vie ya baloyenge.
Donc bandeko na biso oyo bakufeli na Afrique. Bino boyebi Afrique ndenge ezalaka déjà Afrique tovanda na Afrique toyebi Afrique eza na façon nango. Mode de vivre eza neti poto te. Bandeko soki poto ezala neti Afrique nde bato ebele basili na bapoison ebele bakufa. Surtout basele na Nzambe ebele nde basila bakenda. Tozolobela likambo koparaître. Yango na opesa conseil na bato balandaka bamonaka bato na misika tala bobangaka na bino bato te. Les images qu'ils donnent là, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. Tozobeta ba masolo ebele awa actuellement na toile eza ya koyinda. Bozoka ba masolo ba homosexualité. Mutu mobo bomona ya bogara rola carrosse. Mobali kitoko basi fo balinga me na sima etoboka zala mwasi ya mutu me mwana mobali. Bozoka ba masolo ebele. Donc okonvie mutu mama papa oya okota no osimba no mutu pamba. Bapekisaka mutu nano akete wasi akei bapekisaka ete. Soko si ozomi na mutambo esili okoka kobima te. Éviter bandeko na ngai. Na musika bato bozomona na image bapesaka to ba impression, c'est pas la vérité ya ba vie o ba vivaka. So boyebaka te. Mutu musu bomona wana azokurule ta bozona bana mike wana bolimbisa ngai so oza fanatique ya songolo. Bajemima et les autres. Batambola na bamituka cher. Batambola na bamituka bien. Bazwaka mbongo wapi parce que basalaka te. Business yango ya ndenge nini oyo zoko otambola na mituka ya cher. Yomo famille pauvre. En fait c'est compliqué. Sikoyo okonvie mutu abongo oko approcher ye ba okotuna kata ba mamobo oko bimate. Toyoka ba masola ba porte à porte Bato mo bakenda ba Dubai bino bokanzi ba okende so ba business donc ba ina osala ba cop ya salite. Naebisaka bino 90% ya mbongo e circulera na mokili ezaka mbongo ya salite. Les gens ne croient pas des fois. Il est écrit, l'homme vivra la sueur de son front. Mbongo moto kezaka pasi et ezaba mbongo mo basara na oma sekite. Yaya, 10 livres o ke kotelemela 3 heures du temps. Neti biso okelo okeyo telemi bafuti o 10 livres na 1 heure de temps. Mbongo wana yango na ozongo na sala ngo bêtise to délire. Balokinga nazwi 1000 livres na bimisi. Soki ndeto yoka bango ba $1200, $1500, $1300 pour na téléphone. Ah mais fona banda maladie na mutu. Fona banda maladie na mutu. Mbongo na nga ya kayo apasi. Nazwi na kangisi na keso mela ngo téléphone. Ah mais non, il faut ba kena na hôpital. Faut ba kena na CNPP. C'est ça. Siko tango yozo mona ndenge wana nzambe na ngai nzoko ndeti nazoko loba RC pusani ngai fona ke musala nzamba lola bandeko Adèle Bilenge akufi aza tiktokeuse azalaki tiktokeuse ba empoisonné akufi na poison. Vous croyez la tuer pourquoi? Ba jalousie pona nini à cause de apparence to pe image ya bana ko pesa. Ba moni que non a danger et pourtant la pauvre tamususu abana pe ko kemba ndozanga pe tamusu mo ba 1000 francs ba 2000 francs. Boyo kanano slogan mo zolo ba na Kinshasa wana zanga fufu me kozanga megate. Tala botala niveau bato bazoko koma dona ebité que le Seigneur nous aide. Écoutez, donnez vos vies à Jésus. Au monde pour échapper na ba marambo. Pendant que je parle au capitaine moté mezo beta mère a raison mais natika na okokate. Nga ona olinga kuna koma lokola. Pozangi Yesu. So Yesu alendi avandi. Ozala vraiment tranquille kimia simba te otalela ye. Mukolo esimba okomisie. Nesi babiso o. Tozelaka mukolo nzamba opambola pa kosala to pamboli. On n'a pas le temps d'envier. On n'a pas le temps de chercher de gauche à droite. On n'a pas le temps de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens se livrent à n'importe quoi. Pour anine po bazoa, pour anine po ba paraître, pour anine po ba koma, pour anine oh mon Dieu que le Seigneur nous aide. Ouf, sans Christ. Maman, wa muto mawa, papa, wa muto mawa. Kobo sanate que après la mort, il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Naruto na mutuna. Soki eza bongo, soki Bible kosate, bande on a biso ba kufi ba ke wapio. Nzamba souverain. Na lobi eloko te. Mais soki penza à la lumière de la parole, to lobi to juger ou encore to identifier bisika baza actuellement par rapport au makomi lobi.
Croyez-vous que bazana lieu de repos, ton a kimia, entre parenthèses, Dieu est souverain. Yango yaya, bongisa yonzela, parce que loué le baraté. Tant qu'on a de la bande qu'on nyeka, le 14, to mwana na biso, Daniela, aebaki que le 16 aux amoureux, aebaki te. Pendant que tu me suis, au éviter l'on comme après 1 heure du temps, après 2 jours, après 3 jours. Tant que ça va permettre comme mon nangai pour interpeller yo. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi avant que ça soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Toli Katina Bonzambe. Abonnez-vous sur MDGD TV Mafoute RCK. Faites large diffusion. Je vous aime. Merci beaucoup. À plus. bino bato boloba oyo tokokana na ya Gabi pardon tokokana na biso te ya Gabi na raisonner isusu na ngola tanga yaki na ngola niveau anyokoli mabala bato na ngola akotaka libala pa jeune garçon moko boye jeune garçon na mwasi na ye alela na ye ba mwasi na ya na salon aoloba Gabi un jour aofuta kofuta yango ya Gabi masque ndeni ekocho makasi nelongi boye okomi koko mbala moko boye ya Gabi nini ka malade attention pardon tala ndongo sisi carrière na likola lo yenge ni libala okufi po boti bana mibale tata sans impact okomaka muta bisala sala na télévision ko bino bato boye na maboke sika ba princesse banani banana nyonso boluka pe bozwa vie au sérieux bosala ngo ya Gabi da bando santa ja jeune fita ye ayoke na kokufa komi da ko bilengeli ngoloba bilengeli ngoloba Nikamena lo babino bafana quick so bomeko ya finga ngala ba commentaire tama mwacha ba commentaire na bino niveau na démarrer bino boyo rasomo kongana lina lo ba boye barake exil na peshanga eloko ekabola bango eza mobali exil peshanga na sila bisao bawelela mobali ngam na lobi information na yango na sûr et pas na bango moko pena ya confiance wayebi likambo ile mtasinalenga donc exil peshanga na sila bisao bawelela mobali nga za homme politique mwana tanga kombo ezate dans na minute batikala na sila bisao confirmé na kosete na lobi ya solo botu na bango bayebi solo ni bawelela kali donc bayebi singa bawelela mobali ya homme politique atikala mobali ya sila bisous bye Zambe na Nguya